Bote maman nanga. Namoni maman oza vraiment la kanda makasi na ebite yote kaloni mesa no ezapo to mona pe mesa ezate babuki mona ngonde ni po ba mesa nyoso babuki batumbi biso oteka ba soutien na bana nga mibale na tangisa baoka na mbongo na ba soutien siko babuki ba mesa to teka te biso sika to teka ezada wenze po to na ngambo wenze bakobuka biso te bakopanza biso te siko to bando tema na balabala to sala kindumba ou bien to koma ba shege po to zo teka to lukate loko to bokola bana balingite biso to teka ye soki gouverneur akoti sika babike batu bateka te alanda te exemple kimbuta ndenga za kimbuta ta bengana kima na mukemke to bande ko zonga to debre to lesa ba boye yango te po boye pena to linga na biso no bone ko corrompre na gouverneur na biso alekaki ya André Kimbuta po soka bengani no bozongi kaka siko turo yo penza excellent chantini ngobila boy boteka penza na balabala sali mabe eza pe pona protection na bino te ne boteka wana mutu rekoko leka et tout bino eza pona bongo te po soki kimbuta to corrompre ne lokote mais abane ko comprendre ba maman passe ça la Congo misale ezate 100 jours balobaki to moni lokote siko na kata ya makamba 100 jours ana batika biso po mutu ba pesi mbonga teka azate mutu debri ana pasi na ye ndeto debri ngande ti boy na za diplômé na 6 na pédagogue mais na tangisa te po kelu comme ça l'école bo yangote okele bon école bo yangote na debri na pasi ale na pasi ana na fandi 2 jours na oteka te siko na lesa batuni na bana ko telema na super na sa kindumba to nini osengi nini na gouverneur na biso surtout na président de la République na sengi na gouverneur na biso ayoka biso mawa azongisa ba mama na nzela ba mama bateka ba papa misale za la te bato balesa ba papa za ba mama siko soki ya osala bongo do ba papa bakokufa ba papa ba osila biso na mboka. Voilà, toyoki message wana opesi na gouverneur bongo na président na biso monsieur Etienne Chilombo Tshisekedi. Donc disons monsieur Félix Chilombo Tshisekedi oyebisi nini po wana eza message opesi na gouverneur de la ville siko po ya mokonzi ya mboka pas Félix biso ba to vota kiyo 100 jours lobaki temele ki no to comprendre futa na ba papa ngabe na mwana soda nde na bo so papa so le la so futa même so ngabe na hotel malanga te na lukaka mbongo ya kote kaka obaki obaksela bango salaire Matis de ba salaire ba 20 000 francs na ba soda na ba fonctionnaire na ba professeur et amukie na moni yango na otebonga na mwana soda soki na mona toyoki kaka ke et comme à 400 $ maintenant le comité na moni yango te mais ye aza numéro 1 ndeto vota ke akanisa mang papa banga baki le peuple d'abord. Asuka Church, Dallas, USA, organise une grande journée d'action et de grâce. Comme orateur, le berger Cédric Wawa, responsable de l'église centre évangélique La Résurrection de la ville Galesburg, Illinois, USA. Et comme hôte, le pasteur J.P. Mikai, ACK Dallas Church, Texas, USA. Invitation cordiale à tous, ce dimanche 19 mai 2019, de 10h30 à 12h30. Les miracles seront au rendez-vous. Venez recevoir la solution à vos problèmes avec les hommes puissants de Dieu. J'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Congo TV. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté.
Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yay bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Congo Boroto, ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindou. Congo Promo. Chaque chose a son temps, et ben c'est le temps de l'émission News Dekin avec moi Betty Massengou. Super salutations à tous mes fans de partout. Partout vous êtes, partout vous nous suivez. Très heureuse de vous présenter cette émission et je vous souhaite bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée News Dekin, toujours sur Congo Promo Télévision #1. Et bien comme vous me voyez, je suis au marché de Makongo, ici dans la commune de Kinshasa, dans la commune de Lemba. Donc Lemba terminus de Jacou Chapeau à notre gouverneur. Notre gouverneur Gentini Ngobila. Donc balobi gouverneur na biso ya sika to moni kin propre kin bopeto. Donc assainissement vraiment et ça li biso plaisir pour to mona onde banzela ezokoma propre ba wenze ezokoma propre mais dans la batu mususu bazolela ba mama baleli balobi batu ba kangolongoli bango et rosala pe bien bosalela bango wenze po bateka mais eloko nga nazomona pasi ba misusu pe wenze za nango me bazo préférer koya koteka na babalabala donc ezelo moko vraiment bonne idée, bonne initiative. En tout cas, je vous jette de fleurs, je vous encourage. Mais pas si car ça lara. Ce qui n'a pas qu'à biso basu idée. Idée on a mon compte à pessi mais suivi et ça les marquaté. Alors Nathan a qu'à marché, le micro est libre.
eza micro baladeur mutu nyonso aza libre ya kopesa opinion na ye ya kopesa point de vue na ye par rapport ya assainissement oyo le gouverneur de la ville l'excellence Gentili Ngobila aye déjà kokweyisa nasa déjà na ndeko nanga mobali ye pasa commerçant c'est sûr. Bonjour, bonne santé. Bonjour, santé za malamu. Voilà. Monsieur les journalistes. Tomoni awa na wenze ebele bazo sepela ebele pe bazo sepela te na ebite ndenge tomoni bazo benga na ba mama bateka na ba makadam bazo buka ba mesa na bango bazo tumba yo pona o d'abord idée oyo le gouverneur de la ville l'excellence Gentili Ngobila a pesi ba mama balonga koteka na pembeni ya ba makadam omonya ndenge nini? Premièrement, nous avons rectifié que non, nous sommes commerçants. Nous sommes commerçants en place sauté. Nous sommes passants. Mais nous avons moni musale salemi. Uchi kolobaka awa ke non gouverneur mutapesi mitindo oyo. Na komona ndeso ko la gouverneur azoya na moto ya FCC oya kalawana ya Kimbuta. Ya ba générique. Po azana na soif ya musala ayena no bengani po bakonzi ba mona ke gouverneur azo sala mais ozo ya na générique mais lobby banzembo kozonga de l'autre toza mardi na yebisio zonga wa semaine prochaine omona balabalo bwenzo zongi bayela biso ba générique te bayela biso ne misala ba suivi il fallait ezala bozo benga na ba mama na bato bazali kosala awa mais koya te na brutalité tozali l'état de droit état de droit ezali brutalité te lobela mutu na malembe longola mesa na yo kende ko bomba na ndako mama l'état na biso atikala kozala na ba wenze te ya mike na ba commune population nyonso ya Congo tokoma ba commerçant. Oui, merci papa. Question na ngana idée oyo. Le gouverneur de la ville, l'excellence Gentili Ngobila azui. Pona yo. Eza malamu to eza mabe. O chuchango d'abord comment? Idée eza nango malamu. Est-ce que suivi ekozala? Voilà, c'est ça les points. Est-ce que ye gouverneur place afandi wana akozala na batu moko babando pesa ye rapport ya mikolo nyonso. Mama, to mona yango na batango ya bakimbuta banani baleka awa bakobenga na bakobuka bamesa ya ba mama mais après une semaine marché zongi. Donc merci beaucoup, tous continuer. Donc on a sa ligne de collaboration passant à petit point de vue naé mais na rolinga. Steve, mon frère, merci déjà pour les images. Papa Daf Mouba, les papas de Joyce Davlin, Serge Pierre, notre cordon, Christian Bouy, notre DT et mon boss, le général Fungindu, depuis les États-Unis en tout cas. John Lubila, l'exceptionnel, la joie de Pichuna, depuis France. Ah, ma mère Miline, ma maman Eli Kelemba. Moi, c'est papa tous pépé en béton déjà. Donc, continuez en ligne. Donc, non, kuna. Donc, soit pépé bandeko. Baloba, maman baloba. Ba mon yango ndenge nini idée oyo ya assainissement. Oyo l'excellence le gouverneur Gentili Ngobila zui. Voilà, merci. Tokesu. Bonjour papa. Bonjour maman. Voilà, je ne sais pas si vous avez un mot parce que l'émission est bilingue. C'est l'émission News de Kin avec moi, Bettima Sengou, monde entier, Bazo Landayo. Nous parlons plus sur l'assainissement. Le gouverneur de la ville, l'excellence Gentili Ngobila. Et surtout, nous sommes dans la commune de Lemba. Lemba terminus, bien sûr. Tout le monde dit, maman, le lengue baza dispersé. Le lengue ouenze na biso, il y a commune à Lemba, il y a Makongo. Avenue Makongo ndenge ezongi penza ndenge makadam ezalaka mais ba mama musu bazolela que bazar ba place à côté kate ba bengani bango ba buki ba message je sais pas l'idée d'abord l'excellence Gentili Ngobila zui est-ce bonne ou est-ce mauvaise votre point de vue par rapport à ça? Merci maman, nous sommes très fiers de cette possibilité qui est créée maintenant quoi de vous aujourd'hui. Et surtout que devant un événement, une action, il ne peut pas manquer au moins quoi la possibilité pour que nous puissions au moins quoi parler ou même s'exprimer. Par rapport à la question, nous connaissons très bien que
là où il y a des gens, il doit y avoir maintenant quoi de l'ordre. Une maison où papa donne des instructions, maman donne aussi maintenant quoi les siens, et les enfants, c'est une maison morte. À toute éventualité, dans un pays où il existe l'organisation, la loi, il doit y avoir aussi maintenant quoi de l'ordre. C'est pour cette raison-là, dans un premier temps, nous aurons à dire bien que l'autorité maintenant quoi de la ville n'en a pas tort. À tout moment, lorsqu'il y a débordement, ou même lorsqu'il y a maintenant quoi l'échappatoire, il doit toujours maintenant quoi redresser maintenant quoi les gens. C'est pour cette raison-là, par rapport à l'idée amorcer maintenant quoi d'assainissement de la ville, nous approuvons cela, mais nous avons toujours maintenant quoi des avis à émettre par rapport à ça. En tout cas, merci beaucoup, merci papa. Mais qu'est-ce que vous pouvez proposer au gouvernement, surtout au gouverneur de la ville, l'excellence Jantini Ngobila, parce que vous venez de dire que l'idée est bonne. Oui, on a dit qu'on ne vient pas, l'idée est bonne. Mais ba maman oyo bazolela na banzela ke babomi misala na bango. Bande ko na biso mibali o ba tsa ba cabine téléphonique na bango ba pandi ba mesa na bango bazolela misala ekufi ba komi ba chômeur mais batanga ba classe ba sisa ba université mais pas d'emploi dans le pays a sali moi cabine nae ba e ba buki ba pandi mesa nae je sais pas proposition nini o koki ko pesa na gouvernement na biso et surtout na gouverneur de la ville. Merci maman na motuni na yo par rapport ya oyo nyonso tozomona ezo salama tokoloba boy mobeko ou bien ordre epesami mais application ya mobeko wana ndesko donc ezalisiko donc na mbilinga na kati na yango. Pourquoi? Puisque lelo ndenge otikoloba bato oyo batanga classe bamama oyo bazosala misala na bapapa te bazali kozwa sikoyo eloko ya kolia meme kofutela bana classe meme kofutela bandako à partir ya mosala oyo bango bazosala. Mais bien que bazosala mosala wana bazosala yango siko donc na ordre te bazosala yango siko donc na désordre. Il faut koluka moyen que ordre ezala siko donc na kati ya misala bango bazosala wana po moto nyonso a se retrouver. Pourquoi? Tozopesa exemple moko très typique. Tomoni mokonzi oyo ya biso eleki mikolo ebele te et c'est créé vraiment donc érosion na nzela oyo epesaka biso biloko ya kolia na susi ya tata ya bana alongwe akeiti na esika érosion esalami. Bien préciser, érosion esalamaki na nzela ya UPN. Érosion ezaki siko donc na nzela ya UPN. Nzela oyo ya UPN totambolaka mikolo nyonso mpo na bana oyo bazokenda kotanga classe batambolaka na nzela wana mpo na biso kenda kosala misala totambola na nzela wana et puis bakamio ezoleta siko na bakongo ezoleka na nzela wana. C'est pour cette raison là tozoloba kobongisa ezali likambo moto moko te ezali mutandis na lolenge ya français, c'est-à-dire bakonzi comme aussi peuple basangana esika moko po basala eloko moko wana eza eloko ya liboso ya mibale. Tozali kopesa exemple tomonaki na période ya maréchal Mobutu asalaki eloko moko ya mutuya oyo tobanda kobenga salongo. Salongo wana siko donc ebanda kosalama na mokolo moko na kati ya semaine, c'est-à-dire baretenaki journée ya samedi ebanda kosalama tout ça et puis omonaki ville ezaki propre. C'est pour cette raison là tozoloba soki lelo siko donc lokola numéro 1 ya ville ya Kinshasa tomoni aye vraiment donc na makanisi ya bien pona kobongisa ville na biso toza lokola siko donc ville ya bato mosusu tozolinga siko donc toko proposer eloko oyo comme participation na biso na programme na ye eloko ya liboso samedi etika lokola siko donc journée ya salon ndenge banda kosala makala, c'est-à-dire ebandi 7h30 jusqu'à
pas 10h jusqu'à 14h, c'est-à-dire bien que marché ezate misala ekozate mais batambola basala donc batala bisika nyonso o ezali mabe babongisa yango eloko ya mibale ya misato tozo senga siko boy ville à Kinshasa est dotée chaque commune camion wana siko ezali pona kolongola imodis neti journée ya nani ya samedi pendant que population ezosala mosali ya kolongola matiti bien ko nettoyer ville à Kinshasa camion wana ezotambola kotambola na yango wana siko donc ezolokota siko donc ba milangi ba sachet ba biloko nyonso ezopesa siko santé na kati ya ville à Kinshasa et wana siko donc makambo wana ekozala siko donc quand même kitoko. Papa mama biso na weposa liloba afana kende pe papa na biso kuna mama yazo teka ba pomme Steve zula nga ba image oyo zo ba image tout ne ba mama ba komi oteka penza mupanzi makadam etikali vraiment polele donc to ya pe to déposer mutuka bieta netinga na ye na déposer na mutuka nga yango wana très bien mais ça est difficile so ye na mutuka tika place wana otikela ngo wapi otika wapi po place à hôtel mi c'est zate place wala nyonso la ba mama bazoteka donc maman to moni oso mi parler déjà bimi eza libanda na misu na nga nazo mona ngo troisième pe kolika nengo lobaki troisième colis déjà ngane libanga ona yawa te neye si zibe service na zwakata transit colis awa na zibe service na mbala moko transit oh ngaku na banga kina esi mona chaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala basa pena Brazzaville mwana lobaki nanga pe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville seke to benga bango monde entier ukokanseri kola mundele na moni yango acha mundele te yo mutuza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala esika nini soko uza na poli na yo kunyokoma na yo te banimero na biso yango wana benga na yo zibe service akulivre yo carton pe kuretire ye muku akuya kuzwa yango pe akuyawe na Kinshasa kaka Kinshasa te ya Manyata Makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga ezate Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Teka pomme awa na madesu. Mais quand peut koyebisa biso nde babengani bino nde bondo teka na mama kadam. Ide wana iza malamu to iza mabe. Bojushango comment? Ide wana iza malamu po pembe na makadam mutoke kokoya to ko sala accident. Eza kitoko te. Mais balobaki tozala sima ya terrasse.
nde esika bapesaki biso le mal ane ke tokomi koteka baye kobengana wana bazonyokola biso bamama neti nga naza veuve naza na mwana 6e il faut siko nafuta minerva nakofuta minerva à propos ya nini tant que babengani biso esengeli batikela biso nde balobi nsima terase toteka tomona moyen ya kosurvivre bana baorphelin totikali na bango yango nde ide nazalaki nango nde olobi eza nango bien nde balobaki bolongwa koteka na makadam mpo accident ekoki koya nga moko naza nanu naza vivante naza mpe témoignage moko vivant namona yango awa kaka na bakadam oyo mutuka euta boye ketch moko ya jaune nayebi te soki esilaki frein soki chauffeur azoyekola koconduire akenda kopanza mesa mama moko gloire à Dieu mama wana akufaka te me azwaki ka mwa choc mpo akweyaki na terrasse mais soki siko akufaka mais tant tomoni booteka boye bazoya suki kobengana bino eza mpona nini bozofuta tike te to ndenge nini ou soit est-ce que na kati ya bawenze kuna baplace eza te bokokokota na kati ya bawenze botekaka kuna na kati ya wenze bisika eza bakolo bisika bazali biso libanda tofutaka taxe toza reconnu na ville ya Kinshasa mais le man ane ke tozofuta taxe okomona bapolisier baye babengani biso bourgmestre alobaki esika etikali nini wenze mais okomona quelque temps babengani tokomprenaka te vraiment monde na biso eza monde moko mystique disons loi bazo respecter loi te mokonzi alobi bao baza na se ya mokonzi babuki mibeko eza kitoko te esengeli batosa oyo mokonzi asa nini alobi bapesa limite il fallait tovanda awa tozofuta taxe après quelque temps baye babengani bo eza kitoko te. Merci, le message est passé. Je crois que l'excellence gouverneur Nabiso, monsieur Gentini Ngobila, a reyoka message ya ba maman de baleli, bandimi na bango de bolobi bateka lisusu na ba makadam te batikela biso, toleka kala makadam calmement, muto aza na mutuka na ya na voiture, aleka calmement, muto baza na makolo, aleka na epe calmement. Bateka la bango na sima boye mais ba policier bazo déranger bango mama lobi bazo ya kaka kobenga na bango kaka même petit place boye biso bango bateka to ebité ne na lobaka on aura tout vu dans ces pays to continuer toujours micro baladeur na biso donc on a ena nous papa nanga koto yo ye personne moi l'excellence le gouverneur de la ville voilà bonjour. Maman. Oui, bonne santé. Et tout moi qui m'a congolais ensemble. Bino boza un peu triste. Bolembi nzoto na ebite côté que ezali susu te nde babengani bino boye to ezani. Côté que ezate, tout triste effectivement ndengo zolo bwana na mesure ya son excellence monsieur le gouverneur. Mais tout moi na mesure ezalaka na aspect mibale. Bon, aspect na ye ezali ya insalabilité. Bon, aspect sikoyo wana tozomona ezako se poser sikoyo na bato bazoteka. Est-ce que asi akiti un jour asolola na bato wana ayeba ke pourquoi bazoteka na nzela? Ou bien ba représentant na ye ba bourgmestre basi basolola na bato wana bayeba pourquoi bazoteka na nzela? Il faut bazala na souci pe ya population ndenge tozoloba wana puisque mesure ekwe insalabilité c'est-à-dire eza na ba avenue mais awa insalabilité ekomi lokola eza na nzoto ya bato nde biloko tozosepela te pourquoi puisque bango bavandi na ba bureau balungwa na ba bureau babanda koya koyoka doléance na biso puisque biso nde totindi bango na ba bureau bavandi wana baya koyoka doléance na biso so bazozwa kaka ba mesure na bango ya bureau ezaka ka ba mesure wana esali 18 ans ba changer ba kita bayoka doléance ya bato baza banyama te balukele bango esika bato bakoboya pete mais siko bozo binga na bato mutu wana oyebi ke ça fait 18 ans ateka kaka na nzela po bango ba créer ba marché te mutu wana ateka kaka na nzela ozo ya kobenga na après 18 ans akende ko sala musala nini azonga kuluna abanda ko sala kindumba ou bien basala nini. Mais mesure wana nanu est-ce que eza malamu to eza mabe yo aujourd'hui comment? Bon, mesure na aspect ya zoeli yango eza ya kolongola bosoto mais kin kin label kin propre auto ebaka tant biso ton nom mikie. Bon, siko il faut ayeba ke bosoto wana eze causé par quoi et par qui. Mais siko yo mesure to moni lokola bazoeli batonde
puisque banzele eza kaka salite bakaniveau eza kaka salite mais mesure eza kaka na bato oyo bazoteka tumwa biloko nde tozomona ke esika wana lumière eza te ye azwi mesure azongi avandi na bureau mais bapolisier mosala oyo bazosala kosengaka mbongo pesa biso 2000 pesa biso 3000 kusala boye est-ce que ye azoyeba ngo il faut baya tosolola bayoka population ndenge tozolela puisque bango nde batie biso na chômage oyo. Alors, que proposes-tu au gouvernement congolais et surtout au gouverneur de la ville, l'excellence Gentini Ngobila? Bon, pour moi, je peux demander à son excellence qu'il fasse au moins des descentes sur le lieu, qu'il écoute ce qu'il dit la population et qu'il trouve la solution pour cette population-là. Puisque s'il continue à rester toujours dans le bureau et prendre des mesures, ça sera toujours le pouvoir passé qui est en train de continuer. Merci beaucoup. Mbote papa. Mbote maman. Voilà, tomoni bino awa bino tobote kaka na marché à Makongo, la commune ya Lemba na terminus. Comment boza un peu dispersé, boza éparpillé, na ndenge ba policier ba bengani bino nde bote kaka na balabala surtout na mesure oyo ye moko l'excellence monsieur Gentini Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, a pesi mesure wana. Bozu yango ndenge nini? Bosepeli nango to bosepeli nango te? Bon, mesure en soi eza mabete, mais application nango eza mabe. Puisque eloko aliboso esengaka ko avertir. Même ata mutu o azovanda o aza locataire, ba pesa nanu avertissement pour mutu abongama, pour ayeba bisikani akoki kokende na libota o pour installer. Mais na moment o ko ya ko brutaliser mutu mbala moko ko bengana ye bosiko akobanda wapi akosuka wapi. Minga ba mama o bazawa ba obokola bana kelasi minga ba mama bazawa bachaka makelemba yango nezo sunga me ba papa ebele ba osala ba papa ebele baza impayé ba mama onde batu ba osunga bazo relève ya kosunga ba mama ba papa na bandako mais na mama o ba panzi nyonso sikoyo bazo tinda bana ba mama wana bazonga bakuluna obekoma préoccupation liboso ezake no bakuluna liboso. Pourquoi bakuluna baza na mboka oyo? Solution bakuluna bazuna te. Pourquoi bakuluna? Nande ba bingana ba mama oyo. Lelo ba pesi bango na bisika ko tekate. Ba mama pour le moment ba ko kende wapi? Ebele ba mama ba futa bana Minerval. Ebele ba mama ba veve. Balela kaka na bisika basani bateka. Ebonga ki liboso abongise sika. Abongise sika. Apesi bango avertissement que na pesi bino 2 mois bien 3 mois. Bobongama bobongisa pe bisika na bino ebokosani bokokene mais abongisa esika moko te kaka mbala moko abandi kobenga ko buka bamesa ba batu oyo bamesa ba mama basalaki bakota eta musoma kelema abimisi mo na likelema obien na carte ya celle-ci mesa mais babuki bamesa wana kotumba. Est-ce que Gentini atinda ba kotumba na mama na ba mama wana ba pauvre mama ba vivre ndengeni bake kosala kindumba ka Tshisekedi slogan ezaki le peuple d'abord. Peuple bango yo batinda ke kuna batinda bango kuna bango baza na sema lili peuple bazo souffrir na sa moi mais na moment kaka même peuple wana siko eza peuple mususu obeka peuple oyo. Mais papa au monité que eza pe pour la protection le peuple ngo wana o to ba le peuple d'abord tant ba mama bazo teka na balabala mutu ke koko ya et touti bango ndeto mona kai mususu ba poussière et tout nemi tout ke tambola ka babilo mususu ezaka exposé kaka bo ba finika ngo te mais tant ba lobi ba teka na sima ya makada ou ba kota na kati ya ba wenze wana pesa kama mabe mama yo moko yebi net na wenze o ya mbungu bato nyonso baza est-ce que na wenze na ba kokoka est-ce que bato na ba kokoka est-ce que tout d'abord nano ye ava azwa ba mesure wana a sali recensement bato nyonso bateka awa pour ayeba question na marché ba kokoka. Eza mesure eza mabete mais application na ngone eza bien ti. Est-ce que pas c'est biso mona bande ko Gentini Ngobila est-ce ba yebiango obie Gentini Ngobila yemo wa yebiango obie ba policier azotinda bazosala musala ndenge ya tindi bango. Tolo ba ke ba policier bazosala musala ndenge gouverneur atindi bango te bazo tumba bazo panza babiloko dérapage ezali bazo tumba. Est-ce que Ngobila yebisi ba tumba ba mesa ba mama faut soki ba mama ba kokota na wenzi et sengele mesa bazali nango libanda akoki ko bongisa ngo akoti ba l'accès place na kati ya wenzi ake kokota mais angola yoka na maloba te faut fimbu peut-être na munoko ba yoki te yango na ba beti fimbu
babuki bamesa conséquence yango ezani bamama ava bateka boye. Pourquoi bamama baye kotanda boye? Est-ce que na tango mobutu awa nyonso ezali polele bamama bozalaki na ndako baotya vernier na manzaka na manzaka bovanda bandako bapapa baoyela bino mbongo mais lelo bamama babimi mpona nini? Mpo bapapa bakoka te misala eza te misala eza te lelo tozoyede meme bango pwese na moma oyo soki toleki tobima na nzela bakotia mpe kaka bapolisier na baboma biso mais mpo tobima na nzela te moto na moto akose débrouiller na ndenge na ye mpo asa nini asomaka me mwa lipa asa alesa bana na ye. Alors qu'est-ce que tu peux proposer au gouverneur de la ville, l'excellence Chantini Ngobila, ainsi que gouvernement congolais mobimba, l'état na biso ozo proposer bango nini pour que ba mama o bazo teka bazala à l'aise? Bon nga na proposer boyekeno aya nanu ko sensibiliser ba mama nyonso batekaka awa alukela bango place apesa bango direct non na pesa bino direct tango musu 5 mois ou bien 10 mois bo bongama puisa ba mama banda kabila aza ba mama pe baza awa. Alors na mbala moko ekobima neti président Tshisekedi mutasani awti na biloko aussi longtemps président Tshisekedi aibi makambo te. OK. Bote mama na ngai. Namoni mama oza vraiment la kanda makasi na ebite yote kaloni mesa no ezapo to mona pe mesa ezate babuki mona ngonde nini po ba mesa nyoso babuki batumbi biso oteka ba soutien na bana nga mibale na tangisa baoka na mbongo na ba soutien siko babuki ba mesa to teka te biso sika to teka ezada wenze po to ana ngambo wenze bakobuka biso te bakopanza biso te siko to bando tema na balabala to sala kindumba ou bien to koma ba shege po to zo teka to lukate loko to bokola bana balingite biso to teka ye soki gouverneur akoti babike batu bateka te alanda te exemple kimbuta ndenga za kimbuta ta bengana kima na mukemke to bande ko zonga to debre to lesa ba boye yango te po boye pena to linga na biso bo bande ko corrompre na gouverneur na biso alekaki ya André Kimbuta po soka bengani bino bozongi kaka siko turo yo penza excellence Chantini Ngobila boy boteka penza na balabala sali mabe eza pe pona protection na bino te boteka wana mutu rekokoleka et tout tibino eza pona bongo te po soki Kimbuta to corrompre ne lokote mais abane ko comprendre ba mama pas c'est ça la Congo misale ezate 100 jours balobaki to moni lokote siko na kata ya makamba 100 jours ana batika biso po mutu ba pesi mbonga teka azate mutu débrouiller na pasi na ye ndeto débrouiller ngane ti boy na za diplômé na 6 na pédagogue mais na tangisa te po kelu comme ça l'école bo yangote okele mon école bo yangote na débrouiller na pasi ale na pasi ana na fandi 2 jours na oteka te siko na lesa batuni na bana ko telema na super na sa kindumba to nini osengi nini na gouverneur na biso surtout na président de la République na sengi na gouverneur na biso ayoka biso mawa azongisa ba mama na nzela ba mama bateka ba papa misaleza la te bato balesa ba papa eza ba mama siko soki ya osala bongo do ba papa bakokufa ba papa ba osila biso la mboka. Voilà, qui message, on a passé le gouverneur, bon on a présent la biso, monsieur Etienne Chilombo Tshisekedi. Donc disons monsieur Félix Chilombo Tshisekedi oyebisie nini po wana eza message au passé na gouverneur de la ville. Siko pa ya mokonzi ya mboka. Pas Félix biso batu to vota kiyo 100 jours lobaki temele ki non to comprendre futa na ba papa ngabe na mwana soda nde na bo so papa so le lazo futa même so ngabe na tele malanga te na lukaka mbongo ya kote kaka baki obaksela bango salaire Matis de ba salaire ba 20000 francs na ba soda na ba fonctionnaire na ba professeur et amukie na moni yango na otebonga na mwana soda soki na mona toyoki kaka ke et comme à 400 $ maintenant le comité na moni yango te mais ye aza numéro 1 ndeto vota ke akanisa mang papa banga baki le peuple d'abord. Merci beaucoup, merci. Voilà, merci, nous continuons notre émission et surtout interview todo sala kaka ponako informer bande kozola na biso partout bozali surtout assainissement mesure l'excellence Chantini Ngobila zui ba mama balobi ebele ba apprécier ngo ebele pe ba apprécier te ebele ba pesi ba proposition na bango ba salela bango wenze afin que ba kota koteka na wenze tango bobengani bango bo pesa pe place o ba koteka e koza eloko bien mama olobi nini oza bezo loba micro yango yo oza na posa koloba oye a olobi message na yo bokonza mboka et puis gouverneur na biso akoyoka yango mama mbote mbote mama to
Tomonio awa loba mingi osiliki oza vraiment triste mais ça na babuki na ebite yebisa no bande ko wala na biso yo bando teka nini ngai na bando teka biloko ya plastique abanda oteka biloko ya plastique subitement dimanche ba policier baye po biso tolalisaka voir même ba mesa totekelaka sur place toye to kokuta biloko voir oza kuta na tango longola eloko te eza liboso esika mutuka oyo ezali ya jaune mesa na ngai yango wana natekaka wana tozoteka toza sike tozoteka na nzela koteka na nzela boye eza mpona esengo te biso mpe nde toza boye suwe na biso mpe ezalaka swati tovanda mpe na bandako tosokipaka na bana na biso so tozokoma lokola bazoba boye pasi eleki naza mare de 3 enfants mosusu naza kuna place teke mobali oyo ezake ya sire asalaka todebriaka na boye tobokola bana baotanga naza sike so na ye ata nakozwa 100% te mais nakozwa mwa 100 francs mpo bana bazala bien tosenga te mpo bango baopekisa kosenga sikoyo toya boye boboyi toteka so place nini oyo bopesi biso oyo tokoki koteka mpo lere basabo eza nexe ya wenze yango oyo wenze soki otali à l'époque ezala wenze quartier mais pour le moment ekoma mpena wenze oyo rekoni na lemba ya munene eza oyo mais espace na kati eza te nde yango na biso baoyo totandaka libanda boye na nsima ya nini ya station oyo eza awa en tout cas toza na souffrance makasi toboyi te biso nyonso tokenda kovote soi disant le peuple là-bas nde tolobaka silogan ndenge ya mboka ndenge ekoma papa ngobila yo moto ozwi bokonzi biso toyambi yo na esengo mais kobanda na boye te bata baterase tooteka salite eza ebele makasi ya makasi na niveau nyonso nani bolongoli yango te mbala moko kaka na biso baoyo tozodébrouiller lero olakisi mwana ke kota mpe bavoisin te mpo tala tv sombela ye mpe tv tia na ndako mpo mwana akata makolo ya kokota mpe bavoisin. Si je comprends bien yo olingi koloba kotekela mpo bowana place ya kotekela te yango wana place eza te papa peut-être nayebi te soki nzambe asalela ngolu na ndako na olamukaka mwa ya kolia bana bazwaka chaque jour biso baoyo nzambe asala kaka travers misala oyo tosalaka yo komona ngo mosala moko ezanga ntina mwa mesa moko eza na importance epa na biso mpe na babiro na biso yango donc ndenge opekisi nga koteka obomi ngai ya makasi donc soki olingi vraiment tokende na yo toakompagne yo ntina 5 ans na yo sunga mpe biso zwila biso mpe na solution lere olala olamuka kanisa likambo oyo osali na mboka mobima na kozalaka nga moko te ya kodefendre eloko oyo yango kaka na nga nalo. Merci beaucoup. awa bino nyonso lemba na marché ya Congo na idée oyo mesure oyo l'excellence Gentili Ngobila azwi le gouverneur de la ville na ebité mesure oyo boyambi yango ndenge nini bo sepela na honte est-ce que ça mabe ndenge alobi boteka na babalabala boete mesure yazu mesure ya mabete yazu mesure ke bazongisa batu sima pour moyen batu bazo moyen de vivre pour na kisasa wa mutu nyonso vivre so bimisi moi message moi elona abandi ko zo moins 100 fois abandi ko vivre bon soki abandi ko tinda ba policier oyo le wa basi ba mesana soki baye ali babandi ko benga na bilo ba poni ba mama ba kangisa ba mbongo ba rotiki ba ba mbongo siko ibera nyonso ela taye mo konzaza inosa ya lo ba bongo te ba policier ba tsabi so kimia ba tika biso kimia to vivre kimia po to ape na mboka na biso to se sentir to za à l'aise bakulu na ba ebele ba kokate ba kozwa solution ya bakulu na te mais biso atoteka to koma biso nde to mema ngambu oma ba policier ba koma otaka lisu na mesa na yo misuka na mesa na yo so kwei ale ya ko peso eloko te o bando tambola o bando luasu fond. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre interview, de notre émission News Tekin avec moi Betty Massengou. Je pense bien le message passé et le message bien capté. Nabakonzambo Kanabiso, na excellence, le gouverneur de la ville Nabiso, Monsieur Gentili Ngobila, ainsi que na papa Nabiso, na président Nabiso numéro 1.
Ah, donc, Félix Tshisekedi, Tshilombo, notre président, le peuple d'abord, le peuple l'élit, par le bibaboïté, de babengani bango, banzimi na bango, mais ba pesa bango pe place. Basale la bango ba wenze ya minene, afin que ba kota ka mutu na mutu, azana mesa na ye, azoteka. Comme ça, client ou cliente, o azana besoin ko sombeloko, akoyati na wenze wana, akosomba biloko. Pondenge ba oteka na balabala boye na mabele ba mesa na bango ba buki ba panzi, en tout cas ezo sala bango opasi makasi. L'idée est bonne, mais il faut suivre ezala na mesure au mokonza mboka azui. Et tout kaka boye apesi idée apesi mesure après ba komi na ngoka te ba start. Donc comment la malamu soki déjà mais anniversaire à Benzima Sengou solo la qui Benzima Sengou c'est je crois que moi c'est maman elle est la Katia se retrouve de Asuka Church, Dallas, USA, organise une grande journée d'action et de grâce. Comme orateur, le berger Cédric Wawa, responsable de l'église centre évangélique La Résurrection de la ville Galesburg, Illinois, USA. Et comme hôte, le pasteur J.P. Mikai, ACK Dallas Church, Texas, USA. Invitation cordiale à tous, ce dimanche 19 mai 2019, de 10h30 à 12h30. Les miracles seront au rendez-vous. Venez recevoir la solution à vos problèmes avec les hommes puissants de Dieu. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.